Bandeko mbote bisika nyonso bozali bozolanda ngai ndeko na bino Simon Poso Lobito mobala pembe tina Dubai tembe sili bajalo bakufi bafoko ntepe bakufi la lulala Simon Poso Lobito mobala pembe tina Dubai libanga Golgotha Mbwa Rouge international ngawana Ndumba zui permis tata lupanga beli liboma la lulale tolelo sonandonge napesi bino 5 continents nyonso mbote ya Jésus de Nazareth ezala bino grâce ya Jésus ebomba bino bisika nyonso bozali na bapose na bino nyonso na makambo nyonso pe na grâce nyonso amen. Bandeko na yetu solola namoni ba message ne bobenga ngai bokomeli ngai na ba video botindeli ngai ya ndeko na biso Chantal Bola comme na Chantal Bola petite sœur na biso na mobali na ye Trésor natali ba video wana natali yango kana yeko pesa ndeko na Chantal yele kinanga mwasi nièce na ngai conseil oyo ya yanga ba makambo na bino na kotaka te na landaka te mais likambo nde na moni ekomi moko dépasser to sesena na makambo Jael na mwano nani na kaka boso benganga na mwano nani na makongo na bomi na no moto kutu na yebi soki ekomi na niveau ni na senga ki kaka bolimbisi to limbisa kaka mukete bo lika obike ba kongoli tozo bota kaka makambo Chantal Bola oazolo banoko na yo yaya na yo papa na yo Chantal Bola mbali bosona lo bano likamba boy c'est à toi de prendre ou à laisser kosilikate parce que eza bien na yo Chantal Bola omoni eloko mosusu na vie ekoko bongisa yo pe ekoki ko bebisa yo ekoko bongisa na ndenge soko yebianga soko o préparer ngo bien ekozala bien soko préparer ngo pe mabe ekoko bebisa yo omoni choix ya mobali kozala choix te pona ko prouver bato conseil na opia yo choix ya mobali ezali choix moko ewuta na motema na yo tala mobali bien tala ina ba qualité ata azali mabe mais aza na qualité ya mobali aza na quantité te quantité ça qui tokote parce que quantité na buzoba na ya salité akoko za na qualité moko azani na buzoba mais qualité ezo peser buzoba za na seme qualité zo peser parce que il y a mibali na mibali avec H minuscule na H majuscule pardon baza mibali yo sikoko yeba na za na H nil minuscule auto majuscule eza bongo parce que na niveau net mobile akone ko bimisa babuso babonanda c'est que mobile wana za excusez ngai pona ko loba terme moko asa eno mobile moko quand même terre à terre eza lokwa biloko eza ngabo kenzo pona ko liango munoko bololo ngana za na mwasi nanga ata to bebani lelo jamais na ko kufinga ba bêtises yaya na ko kanisa tana bolamo moko metango to bokola na mbeto tozo meka ba Dubai tozo meka ba venga banzilu nzanza tozo yemba bakambulango na yo kaka munoko na solo te na mona ki sola nzoto te excuse na yo kaka metango kaka to boyani biloko na se bimi ozo moko za mobali moko irresponsable oza mobali moko oza na hila okoka te ata zuwa na koko za na zuwa na yo me na koko mana ba intimité wana te D'accord, comment l'intimité on dit parce qu'il faut la degré na comment ka ko loba ta mais na ko comment na ko loba mais na ko comment l'intimité wana te parce que mibadi misu bozo ibati na ki mobadi te et là musu ngana bisaka bino et là so na vie il faut za na positif na so que simbité tu fais ta vie et simbi continuer so que simbité vie soukite vie soukina ngote bon toko boya na biso pe toko boya na biso toko tana toko pesa na mbote na bito soki zala ko boya na mususu soki po boya na biso boka bona ndenga mabete parce que kabona biso communauté na biso kabona kama be
mutu nyonso akozala na kani parce que libala oyo bakabonaka na bolamu ezalaka te mutu nyonso akolobaka mabe ya moninga ata malamu ya moninga azalaki nango ebimaka te faux petit mwasi akoloba faux mobali yango bomoneka mobali mais bambulu bovandi na ye ebele omonaki mabe ya mobali yango te bambulu bovandi na ebele na mwana mwasi yango omonaki mabe na ye te babiloko yango bobimisa yango na bareseau social bavoice toza na bana biso bakoma koyoka lingala mona kopesa ozo comprendre to mona nani milatra solo balingala ngakusoka na talibo badika bamangana bango na leki bakoma kolakisa bavideo na biso siko video abo etambolaka na babuzoba Chantal bona kozongisa le réponse te leki nanga kozongisa te eza na mona tina te parce que wana ta lobino ata fingi ndengo wana bato bamona oh mais ozalaki na ye na ndako eza nango normal mais yo mona kisa ba défaut ba ni bon pono bako yebisi sukula munoko ta volal tsabo topa observe sebela ikana munoko nga solo o sebela ki pena solo ngo kuna nzo bon siko biso to sana ngoni oya siko ko finga mwasi na yo pona biso to sala nini ya to sana makambo ebele makambo nanu ko ya Rafin Tumba eseni nanu te ya ba makongo kuna likende lizonga epopa bio lisusu ko batsela biso oya nani Chantal Bola na yo trésor ya solo moza mobali ba voice ndingo no kotindela moi atazana mabenda yi na boite Chantal azaki mo santo Chantal Bola mo santo te yo posa mo sa mais bilo musupe boboye na bilo bo pese na yo ya soko moni mobala sa ko mo fingo ba bilo ka ndengo wana komekate soko zongi azongi aboma yo na bomi libala na binote na za mukolo na toana ba experience nga mobali na zo biso Chantal mobali bokangi loko mobali soki deja so boboyane omoni mobala finga ka oya kilo mobala na zaka na kanda moko kozonga na ye ana projet alibisaka te linga mobali muso omoni mobali muso asa ne fi na ye mais mobali afinga kama kamba mabe azo finga na ba mama na ba ya soko zonga na mobali wana mi connaît ni ayene loko moko o te to zonga biso to koma bien lukuta ako yesu ko yoko azo ya ayene loko moko po ako prouver yo po akende esimba kate ya mobali bazonga na kana ya msulika moko mona ite momonse na to zonga na to bongisa wana nde mobali mobali azaka deja zo finga zo pesa ba sangpa baninga kasi deja ninga pesi sangwana asasa ilo publicité mabeti siko tambo kozonga na ye omonte batino so ndota mais abloba mona mo sanga zaka boyo omonte biso batasongi songi parce que déjà a baby se réputation na yo ata bozongani okotika la kaka na banini ba sekel wana ndenge batika na ata ye na yo mona ka bata mo si mobali mo ka bakaza fomo mi boye omoni déjà otika na kati loko parce que mobali a bomba ka mwasi na taba boyani oya zonga komona teto zonga ka mwasi na tala ba oyo ka pete pa ya batuti oyo ka pe mibali so asa pe bozana matata nanda akubete na ngota mutu te mais so omoni mobali ko mobete la batuli kambo ya mwasi na yo c'est que komi asipote mi po basi misupe bazande ngwana to yebite parce que tokolo bakate ke trésor azalaki mabe azali pe na malamu na ibango na Chantal Bola mais eloko nde siko trésor ça il fallait pas kobimisa ba voice one siko kobimisa on assassiné ende konanga trésor semeki na biso mutu akosepela nango seke mutu ana saka lolenge na yo mutu azo raisonner bien ezango na tina te biso baninga bazo sala ba TikTok ba YouTube eza ko évoluer na ndenga mais biso kaka ba ranking ko swana ko yina na ko finga na ko like saboy ba ni osomona biso ko tikela ka biso ba mitaka eloko biso eza nango yangwa toza nango champion du monde tozwa ki coupe du monde de loko wana baninga biso évoluer ça malab biso ma TikTok ba rando misusu akala ezala kana ngo eye ko kuta na siko suna kata TikTok yango na yango ngabu maso ba biba kanga TikTok to bosana na kitoko siko to swana kana ba telefone wana telefone muta okipe bina za te to na ba nini bakange bo swana kana ba telefone bo swana kana nini to na fixe ndako parce que boy to zomona na bo to koma ko mona na bo yeyo muta muta afinga ka batu omoni biloko ngo soki ba TikTok opete batu bipa ngaba yebana na bango te po eloko bonga to fingi na ko tsango parce que le la to komo fingi no mutu bo
o muta comprendre ka wona eza nango ka kanda so finga nika po afulama mutu no so mona eloko ngo ya kitoko te ko finga ka mutu boy to sa pena nini pardon bana biso baza pe wa hein biso communauté na biso to sala nini to dongola ka nzambe ou to dongola ka Yesu eloko ni biso to sala na communauté oyo bana mama ngala ya opia ka katoli Chantal Bola eze lo côté au moins soko répondre ye au fula sous au pèse sous na futa pour akoso tika fais ta vie et là on a repèse sous conseil au moins mobalo ko so mbalo yo soki pe na yebite so bozonga tala identité kitoko ko so te pona sentiment ko so te pona kema o te zwa siko mobalo ko mobala responsable o ba benga mobali avec H majuscule minuscule te zoya bongo ovandi na ye bongo la ba distraction wana hein parce que bimibali misubo zo zwana pona ko prouver ba to soki te zwa mobali moko azana ana maturité o akovanda na yo libela na libela babula peso kende bozo kola bozo suba na mikete ba leki nanga ba nièce nanga hein ngando bosi bozo kola e ko sele sengo boza na bibali na bino na bana bozoza eza fierté na biso to mona ka yo ndeko nanga mwasi bonièce nanga to leki nanga ba fingo e sa kitoko te yo ne lo mona mwasa finga ngai bo sepe na ngote o fingi ndoko na biso pona bibo hotel bo o fingi leni ponga na finga na ngate na lobaka ka vérité et ça bino pa nde biso be sali biso pasi yo po la ndoko simo ya ko pesa ni batoli ndike ni mona mwasa ko loba bo e ko toucher minute na sanswana yango na biso pe ngapi na vandi ngabi so bo sali ba rando na mino ndebo loba na basi ngabi na kipaka bino to moninga kipaka ngabi mais soki na mone koma likolo te ifoto ya kokata moto ya ndenge na yaki ya Jael na leki na ngani makongo ngabi te bato binoko simo yo za ya ozo bino bozo tika kangabi te na so mona mutazo tele mate ya na zui charge ya ngabi te na roboma moto ndenge pe na moni oyo so bozana ba rando ba makanga bia ba ona bomba so swana bomba na ba mais e comme na niveau moko boto comme mona e comme dépasser to yaka yango nde na yaki Chantal Bola kolanda te kotuna pete kofula ye pete kolinga pete oyeba soka sa non tout est vanité ya lobine po afingo na zuwa ya msopa kina bezo zonga yo kangele kotema yo tsone so konte po eloko ndisiko na sepelite koko finga intimité à moi c'est na yo na miso batute eloko na de côté wana trésor osani mabi atoza kina raison on peut pas te dire vraiment ba peso raison non raison au père non parce que déjà ba mobi misi atoza kina kanda ndeko nanga il faut ibaka ko gérer et bimiso ki to côté na moni vraiment un bon garçon comme ça mais makamusu soko ko loba oko za na kanda mais il faut peser ta eloko ngo ya ko loba oko bimisa video moi sina yo obano bimisa ba voice ya bongo bato msuba mu bazuzu ana mutuna mutabando ko interpréter na ndenge ya msuba ko za bango na bango basi ba discuter muso ko tsango na terabita na mobile ndenge bimisa yo kasi ndi to sabe msuba vandi sango na galerie ya libela eza lokwa bakangie mitif mukoluka ko meka yango oyo omoni lokwango osungite yango wana yango wana ngana lekaki kaka na pesa conseil en tant que ndeko Chantal Bola kolanda ngote kolanda ngote eza ngona tina te la vie continue ça la vie na yo na moni po kuma osamba ba biloko na yo fais ta vie y a rien eloko asigeza rasute nyo se tika les ya kala hein eloko asigeza rasute nyo se tika les ya kala nyo so to mona keza ngo ya kala eloko asigeza te ya msupezu akaka limbisa ye kofinga te silence no ezalaka bien zala na bien fais ta vie oya ko mema akotika na oyeka mutako yeba yo mto yebi no sana bongo to kolanda ngondengini oya ba no koloba ote soko ba no zongisa ebima ya solo siko ko fula yete tika ebongo azaki mobali no ataki na mabeme azaki pela malamu na ye wone ko zapika kakanda adoipo agane pe yamso ebike yo pe matata popo ya malembe te yamso finga te loko moko ebeti ya bianga pe na beta kaka ndenge salaka na sans solembe to sala kuboni aza seming na biso to boya yete to bozalaki na ye
moninga no ya mosungi ya butu asunga ki na butu ye po sunga ki na butu bozala ki na ye toko lo bate ondo non to bomi libala te mais yo moko yeba sikonde okozana mobali yango yo moko yeba sikonde ni okomemela ye yo moko yeba ndenge ni bokotambula parce que mobala malamu to yeba ki no ata bombi comportement na ye okoyeba ye kaka elonga sikezate ya msupe eko s'appelle délivrance nzamba lingaki bokabona msupo makamso ezo na sima biso zaka limité ko tungisa te ko finga ete ko zonga sute oto ba noko loba ba non tika ye tika ya sala vie na yo pour sala vie na yo ngana bomi libala mutu te na peso ka conseil que c'est à toi de voir ndenge bo memela ki libala na biso to ko mona kaka ko swana yango to ko boma moto ko landana te tika parce que ndeba to babenga ba yebisinga ba like ba video nga vite tozana na makamba Delphine tumba makamba ngo to ezozala ya keba nyoke ezokende epopaki o lisusu ye ngabina loba kaka yango na zumwa tamba ndiko na lobi mwa ndambo yo Chantal Bola ngara yaya tika ko répondre yete na yebi video e ko komela yo ko répondre yete ngara kota makamba na bino te na yeko kota parce que na yeko lobilo parce que e komi na niveau moko non et mataki moi likolo ya on a europé soka toli et ça le problème te kolanda te kotuna te soko kolingo ba nozongi sa rando non rando na omoni bokomo kola bo rando esila nango soko moni mutazo kola zaka na rando soka za ndogita subaka parce que age moko sala ka okomo raison bi ezala ngona tina te na koko finga boye mais na yeba niveau ni na koko parce que nyoso tout est automatique il faut ça osotala pe niveau ni ngana koko kendele et loko ni na ko lobela po ndeko azala bien et loko ni na ko loba po na esala pe public bien et loko mususu ke sana ngo bongo te ko loba ngo pe bongo te zalaka poser na sens na ndinga na lobika ke la vie continue ya mususu to yebi makanisa mobali no ndinga azaki na ngote to yebi pete parce que ndinga bimisi boy yemte parce que ngana tuni kaka bongo tambo na kolana mbeto na nini boso sa banda kalana oyoka muno kwango solote omuyoka ke solanzo te oboyete obama babilo moka ya buzoba na kokolo bango tenga na koli bongo te omona ki yango te oyoko muna ngoka lelo tambo boya ni poani po muna mutazaka ka muntu yaya la mi fidèle azani ka Jésus oninga malamu parce que bozana mwasi na yo okofinga babilo ka ndingona po batu basane poto sala nini ozaline bambule benabite bambule bosa lelo kaka bimi mabe muta utika ni mutu pardon bala mama muta utika ni mutu siko ya kofinga mutu bo po baloba nini bafula yo yanga na fuli binote na fuli pe mutu te na côté de Chantal Bola te na côté pe Trésor te na ika ko pesa ke kimie zala Chantal zana kimia fais ta vie kosonga subilo kona te batu miso ba 2e miso bazo tsa ba 13 mutu na mutazo lo baka azo interpréter na ndenge na ye parce que ezaya ko yinda na TikTok nde na monde ya biloko baza ko ti na ba misusu monde ba obike kongola te loko mususu pepe boko boma bo tumbo ni lisusu nyos o azala ka boye malamu non place ma beso ke zato boma ka moto rafini ye wanati ma beza la ke to suki wapi to bomika ka moto yaya eloko zolona yango so na sopesa no conseil biso nyoso nde to tala ka niveau to komelaka kolinga kate mutatika na eni mutu muso akoko limbiso mutu muso azo sale loka makambo ya silencieux akobeto kaka ngi okay na sanso na zoloba buto malamu